Congo LIZIBA TV. Congo LIZIBA TV. Congo LIZIBA TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous. Abonnez-vous.
te nyonso ozalaka na mabe na ye mais oza moleki ya na biso tozalaki na ye tout le temps na baproblème na ntango ya bisengo mpe pasi tozalaki ensemble mais lelo toza na ye lisusu te eza vraiment pasi eza kilo eza vraiment kilo bon ya mingi ya olobi eza te azalaki bien mpona biso azalaki yaya mama azalaki kaka yaya vraiment nayebi te na compare na nani na nini mais azalaki ya na biso azalaki bien mpona biso ntan nyonso ya pasi na ya bisengo tozalaki kaka ensemble mais lokwa lelo asimi biso molimo na ye mpe mamaia ya ngai tata mwasi ya bana na ngai otémoignaka kaka te soki moto akufi po tolobaka bolamu ya moto na banda koloba bolamu na ye banda azali vivante eza mpasi lelo koperde lokola Doudou na bana na nga epuis na ngai moko elle me respectait beaucoup abandaki kotianga vraiment na place na nga soki amoni nga donc abandaki kobenganga ka mama na bana en tout cas eza pasi azalaki malamu azalaki vraiment malamu epuis koleka place abandaki koteka ezalaki atokoyi no kozwa eloko aza kaka na port aza oblige okaka non tezwa memela bana soki amoninga moko fatuna kaka kadete na ngai omona Samir aza wapi okiliseli ngai wana super na nga nabandai toujours korépondre ye ke super na yo ezali Samir atia kobala yo kozala envie okolata mpe super na ye mais toloba nini nzambe ye moko apesaka ye moko appui azeli biso tout que la terre de nos ancêtres soit douce et agréable. Merci. Andeko, alléluia. Nalobi boye oyo akufi aza mwana noko na ngai. Aza mwana noko na ngai, mama oyo Nzumba azalaki mutu moko mama conseillère ya biso nyonso na kata libota. Soki problème eza na kata libota, okomona ya kotelema akopesa ba conseil na ndenge oyo ezali ke kimia ekota na kata libota. Azali mutu moko mutuya kati na biso ndenge tozali boye donc to perdre eloko moko ya makasi ya kosakana te soki ye ndenge azalaki wana soki amoni bino tata mwasi boye na boye ye kutu asilikaka kutu te ye kamino na ye ezalaka libanda tata mwasi olobi nini okolobi nini ke tozongisa boye po tokonclure boye donc eze eloko moko ya motuya ya makasi oyo biso toperdre kaka libota na biso wana nzambe na lola azoyoka ngai eza po te mpo na baaventure nazola verité donc eza eloko moko soki tomoni ye tozali kokanisa kaka ye kaka azwi mpenza parole ndenge azalaki ndenge mama na ye azalaka donc aza mwana moko na kata libota moye tokosana ye eza te que ton âme repose en paix. Mbote mbote biso nyonso naopesa témoignage pour la mama oyo pamba te na famille oyo eza na moto ya kokolinga lobo ya mama oyo te parce que aelanga na baka ebele surtout ya makambo ebele mpenza ya vi na ngai na ya na ba heure nyonso nakuta malewa na ye na ba 1 heure 2 heures butu mpe moi na mbula na ya na lia esunga ngai na baka ebele yango wana opesa témoignage mpo nga nafandi na bumbu na lukula numéro 62 nafandi na sere na famille yango wana emaka ngai ebele yango wana ya kopesa batémoignage mpo asala ngai ya bien ebele. Merci Benza. Naaloba mpona ndeko na ngai Nzumba
Nzumba matesa. Wana penza azalaki mbake nalobi quartier. En tout cas azali ndeko mpo na nga, aza mpe camarade mpo na nga, apeleki mpo na ngai. Lulu ndenge azalaki bongo. Donc azalaki mwana moko aleki malamu mingi, moninga moko malamu. Lulu atambolaka na bato ya age na ye te. Nzumba ndenge aza moko atambolaka na kala mikolo. Na bana mike, na mikolo, donc nyonso ye ayambaka. Aleki mpe moninga moko azalaki malamu. Ata kangami na baninga. Ngai azali moninga na ye, tokola ye bana toki bana mike. Donc mokolo moko tokokola bakanga toki bana mike. Ata azala baninga na ye, akosabote oyo te. Akobenga wakati na baninga na ye bosangani, bolie, bomeli, esika moko. Donc tina unaolela boye, unaolela kolela ya pasi, donc ya mawa. Donc ndenge aza bongo bazaki mwasi bongo kati na baninga kati na bato. Donc nde batoni awa tole mweka baninga ya Nzumba. So bayibobenga bango batelema bakotelema. Donc azalaki mama malamu, moninga malamu. Donc Nzambe donc nakolika bakolo bate ndenge azalaki moninga malamu tina likolo ezalaka bongo. Donc, il a passé le père de Ola Moutoumia et la passe. Et on a vu soit pas dit non, au bout de la Zamani, au bout de la Bissou Baramike. Baramike, à Manobo, la Bissou Baramike. À Sara Porte et tout pour avoir la Bissou. Ça me Nengena lokatele mwana. Yaya makufe na chien. So na eti premier les autres na eti. Partout tout ressemble à la Nzamba. Na kile que na chien na vie. Asa yaya wana kuta na mwana ngela so kwa la mama na yeye. Tanto eu sei agora bem lá para a mamãe na parte na sala ele se vai dar na ele a sua que fica na casa do lado na ele ela mamãe da base essa pedra base for Nzumba azalaki camarade na bomwana tozalaki na bungu toume na ye na ye okamwa te okutana sur l'église na bile mokili ya mokie tokutana sur l'église tosali sur famille mosusu donc bona ye pena kuna oyo babolamu mpa na ye eleki ebele bolamu eleki ebele oyo ya sala soki nazotémoigne mpo na ye lelo donc eza pasi nazoyoka pasi mpo tondima ndenge lelo biso tokotelema boye totelema totémoigne mpo na kombo ya Nzumba me lokola Nzambe akokisi mokano na ye Nzambe azwaka lokumu Nzumba aza wana donc ngande naza boye nakoma kutu koleka nazoleka nazobombama po soka moni oyo baplace atekelaka yakozwa olia te okotafuna te yakozwa nayebi olinga makayabu yakozwa makayabu akotelaka makayabu omona na bato bapembeni bazotala tala yao makayabu akotelebelebele bapesi ngo te oyo mwana mama na ngai amia donc nazokamwa peza donc ezosalaka pasi yango nazokubisaka Nzambe oyo apesaki biso ye lokola azwi molimo na ye pema na kimia na nkombo na Yesu naye otemone mpona mer Nzumba oyo bakaki mer nanga mer nanga ata exauce ayebiki oyo aye pembeni ya bato baseki et le Seigneur m'en passe. Tu as mon anga, à terre la vidéo. De haut à ta vie, de même moi l'âme. Donc, si elle est là pour la mer, elle est mon tour de voyage. Donc, maman, moi, ça pour la mer, à ça, elle est ebele ya makasi pe kutu sasa ndingaka boye wakamane zote
Donc, mais Nzumba, si la famille, si la Lali, Azaka à l'aise. Azaka même à l'aise sur ma partie. À l'aise sur ma partie, c'est quoi? Bonsoir à tous. Et ça va difficile pour le bateau d'ailleurs mon corps. Côté les mains, témoigner pour ma mère et ça calme dans le bateau dans la mon corps. Tout encore le bateau dans maman d'ailleurs le bateau à madame. Na nous maman mais je témoigne pour cette femme. Doudou matesa. Témoignage dans le résumé on a pas conseil l'ISALI. Maman, elle répétait toujours ces phrases. Dans le balobi ketia, bolamu eza bolamu, mabe eza mabe. Nasa moyo yaya, tosalaka bolamu. Bolamu efutaka bolamu, mabe efutaka mabe. Et deuxièmement, abanda sukolo balobi yake. Soki na vie, moto asali yo mabe 9 et asali yo ka bolamu moko. Bolamu moko asali on a fait zipa mabe 9 wana. Abande soko répéter phrase alobi keti ya ngai. Na mokili soki olandi bato. Olandi bizaleli ya bato kolinga moto te. Osepela na moto te. Ngana za fulu. Ngana yambaka nyonso. J'ai vécu j'ai passé toute ma vie auprès de cette femme. Ce qui m'a tout pour témoigner, témoigner pour la maman, mais pour la moi si on a aidé. Tout homme est faillible, oui. Tout homme est imparfait, il y a solo. Mais, moi, la moi si il suffit qu'à oser la moutou, oser camarade naïe. Il suffit qu'à oser la moutou, oser mouninga naïe. À ta camarade va retarder manteau. Au moins, c'est quand même tout votre camarade a dit hey, il suffit qu'on va aux camarades, attaché et aux camarades. Mon côté, à côté, il y a pas de biseau allié. À chaque fois qu'on côtoie, il faut trouver des solutions à faire ça et ça allié. Avant de répéter phrase, on a changé pour la batterie.
Amen. Togete Yesu Kristo maboko. Wana mwa kimya
chapitre 17, à partir du verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les gens, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours. Là, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit, c'est marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et il vit tout se périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'homme fit sortir de Sodome, il prit le feu, le souffle tomba du ciel et fit tout se périr. Souvenez-vous de la femme de Lot. Na lingala bokanisa mwasi ya mutamutu Lot. Baye capacité à actualiser makambo eleka ememango lelo makambo moi ayebisi bango boye na ntango ya Noe bato bamelaki baliaki me bakebisaki bango tuka mule betaki mpe toyebi ndenge mokili ezindaki ebele ya bato bakufi me bakebisaki bango ti mokolo oyo Nzambe akikisaki mule ya mabanga mpe moto Sodome na Gomorre ezika. Bongo suka ye kaka mwasi ya Lot. Mais véritable Congo na ye vanité. Mais kaka mwasi ya Abraham. Abraham le père de la foi. Tata ya Moyami. Mais mwasi ya Lot akufa. Mwasi ya Lot reçoit misato. Ayamaki ba ange na ndako na ye. Ekosala mutu oyo oyaka église mikolo nyonso. Okendaka église mikolo nyonso. Mais soki otosaka Nzambe te okokufa okomona Nzambe te. Mwasi ya Lot afandaki na Abraham tata ya Moyami. Mais akufa amona Nzambe te. Mwasi ya Lot amobali na ye Lot azalaki moyekebele. Mais akufa amona Nzambe te. Mwasi ya Lot ayamba ba ange na ndako na ye. Mais akufa amona Nzambe te. Akufa amobama libanga ya Mungu. Itena ngibate ya yote konanga yo moto ye awa na circonstance oyo. Mama Doudou akei tozote ya yete. Mais tozote ya yo. Ozali awa oyoka kamateya. Okendaka ndako na Nzambe. Oyoka eza mabebe. Okendaka ndako na Nzambe eza mabebe. Mais tia na misala. Tia na misala maloko basoteya. Tia na misala mitindo na Nzambe. Tia na misala bakomandema na Nzambe. Po yango nde ekomonisa yo Nzambe. Bibele misala sala sainteté, sala sanctification. Personne ne verra Dieu. Sala na momo epeto lama ebulisama po lobi momo na Nzambe. Moi je suis animé na Sodome et Gomorre, mais mon thème na etika na Sodome et Gomorre. Suka tanisi mabongo mini baka mungu. Awo so bini na kati na viroa. Yo pe motoza na bima na kati ya via kala. De façon que osoka ni susi mate. Ça veut dire aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux apôtres, aux évangélistes. Dios
le 18 mois 1973. Azali originaire de la province de CONGO, précisément Nakasongolunda. Fille de papa de Sao Kabela et maman Tumba BAZO. Elle est aussi d'une famille de plusieurs enfants, mère aussi de plusieurs enfants, donc qui sont présents dans la salle. Elle a fait son parcours. Elle a fait ses études primaires. Ici aussi à Kinshasa, à l'épée laïque de Guringiri. Ensuite, elle a cheminé ses études secondaires à l'Institut technique et social de Guringiri, où elle a été sanctionnée comme étant diplômée en coupe-couture. Son intelligence avérée lui a permis de travailler sans complexe dans plusieurs domaines. Entre autres, elle était bijoutière, vendeuse de vêtements à 14 en génération première. Enfin, maman de malheur dans le restaurant. C'était juste ça, parcours ya moué à Tikibiso. A fallu parcours malamu, à la Kimosène Nzumba, ainsi de son travail et de son parcours. On est obligé, il y a peut-être un rapport pour le travail là où nous sommes responsables de la médiation pour notre parcours. Premièrement, nous tenons à remercier toute personne ici présente, toute personne qui nous a accompagnés durant la maladie et jusqu'à ce jour. Que Dieu vous bénisse. À toi, maman, la plus forte et la plus distinguée, une véritable force féminine qui instruit les instructeurs, remplie de bonté et d'amour, très chère maman. Impossible pour nous d'oublier une femme avec une grande connaissance de la puissance de ses paroles. Savait comment impacter la bénédiction dans nos vies avec sa langue en nous souhaitant quotidiennement la réussite dans tout ce qu'on faisait. Cette transition brusque de la vie à la mort nous ont laissé sans mots, maman. Il fallait que tu sois là pour savourer maximum de nos apogées. Le fruit de tes entrailles, car tu as combattu les bons combats. Tu as gardé la foi jusqu'à tes dernières secondes. Tu nous as laissé un coup amer. Vivre sans toi, sans ton sourire, sans tes idées, ton amour et ta bienveillance est une expérience improvisée, impossible à s'y adapter, maman d'amour. On accepte la volonté suprême, car on ne peut qu'agir assez qu'on peut contrôler ou commander. On te dit merci pour ce grand héritage que tu nous as laissé. C'est lui de connaître Jésus-Christ, car c'est notre seul moyen, mais aussi notre assurance de te revoir un jour. Nous rendons gloire à Dieu pour sa décision. Nous rendons gloire à Dieu pour sa décision. Nous rendons gloire à Dieu pour sa décision. Nous rendons gloire à Dieu pour cette décision. Quel que soit pour nous dur, nous rendons gloire à Dieu. Tous les pauvres, maman. Tous les pauvres, tous les filles. Tous les pauvres, yaya. Tous les pauvres, maman de nous. Avec les mains sur les cœurs, nous sommes sans aucune inquiétude. Nous savons que tu nous écoutes là-haut. Nous t'aimons fièrement. Te volonté. Je te produis.
Les amis d'enfance, c'est vraiment utile de faire ça aussi. Plutôt comment? Plutôt pour les.
osilisi Kinshasa. Combien écoute akosekwa mokolo na suka yango wana tozotonda Nzambe koyebisa Nzambe azwa lokumu mpo apesaki mpe azwi tozotonda Nzambe kopesa Nzambe merci oyo apermetaki circonstance oyo ekomela na libota tozotika modi ekotika nzoto ya mama na lilita me koyebisa Nzambe molimo na ye pema na kimia tokondeli Nzambe Nzambe tata totondi okosa mokonzi Nzambe tata Nzambe tata opesaki lozwi opermettre ke circonstance ekomela libota bana na yo bongo tata tika te molimo ya mama epema na kimia kino na suka akangamaki na yo ayebaki alimaki avandaki na se ya makolo na yo tina pema na suka o mokonzi tika te molimo nepema na kimia libota na maboko na yo bana nyonso na maboko na yo famille nyonso na maboko na yo Nzambe oyo tenga oyo kolekana na nsima ekambama na yo nazwa esika kokota te makila Yesu Kristo esika libota mobimba eyaki mpe tokomisi okolobi na bacirconstance nyonso esengoli bapasi totombola kiti na nkembo na yo nde totomboli okoza Nzambe
na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe musikuli na biso nde tolobi bongo amen. Mama!